coucou ma famille, bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. J'espère que tous êtes très bien partout et pas vraiment ceux qui te suivent libaku ya kolandanga c'est que tous envie ngape soki na liboso na bino naza envie nzambe wana abateli. Alors nzambe oyo abateli ngai abateli yo elongo na mabota na biso totia ye le devant ya nyonso et après nde tokoya pour na ko développer sujet na biso ya mokolo ya lelo. Tendre Père, Dieu des armées, Dieu de paix, Dieu de bonté, Dieu d'amour, Yahweh Topesio, merci. Merci Seigneur, Dieu des armées, dans souffle de vie. Merci l'énergie, la protection, la makasi na yo. Merci na kobate la bon moya moko na biso, Yahweh ya ba abonné nanga, pe ya ba téléspectateurs onyo so bakolandanga na mokolo ya lelo. Merci na kobate la chaîne na biso. Topesio merci na moment oyo oponi biso to ya lisusu côté les ma défense Seigneur pour na ko partager oyo tie kati na biso. Tikete wane koloba biso Seigneur ngana za l'instrument apamba. Yahweh zala nzambe oyo ko transmettre un message na tina na peuple na yo. Message ko kote ko bota mbuma pe ko sala misala na yango. Oya yo te to bebisi yango ni les sans effet. Kimia bolingo na yo pe règne na yo ezala partage na biso dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je m'excuse. Amen. Nzamba zwa lokumu nzambo abateli biso. Vraiment toza envie. Ceux qui toza envie boye et singa sika batabo moi bazali et la ki sapena ke nzambe nda abateli. Nzamba lola nzambo akela ngai na yo o akela mokili. Donc na ngona osenga na biso la famille vraiment tous s'abonner ko. Oye penzo teli vidéo nanga omoni pe bien nazala nanga na ba abonné mingi te po o s'abonner ça gentil papa ça gentil maman ça gentil ndeko mwasi ya mobali. Tous à gentil, tous à gentil, tous à gentil. Toi da gentil pour te otala, tous à déjà gentil. Alors tout ba qui ça sous gentil, on a ba gentillesse, ba gentil ni belé, tous s'abonner. Tous s'abonner. Tant que vous avez telle vidéo, vraiment, au moins que moi lo kwa malonge lobami, moi lo kwa malonge ko sunga pe lobi et sungi pe lelo. Pourquoi pas s'abonner? Pourquoi pas s'abonner? Pento suka musapi papa maman tika tek. Non, s'abonner au like, s'abonner au like, s'abonner au like. Ils en ont pas cité. Tous s'abonner s'il vous plaît, tous s'abonner vraiment, tous s'abonner ils a la bien chaîne et kendi donc il y a 2 ans kala mingi te pour la chaîne biso mais talaka yo motalaka non ba abonner tout ça. Yo motalaka. Parce que yo momi lobela ka ke plus nga et ça la plus yé et ça la plus kune ça li plus bon monde kenda kanzambo zanga te na kopambola biso vraiment na sengi na biso benda par l'amour de Dieu tous s'abonner et ezala malamu mingi nzamba ozanga te na kopambola biso parce que eza façon na bino ya ko soutenir vision oyo ya ko soutenir œuvre oyo. Alors merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Voilà, lelo vraiment na ye na ozananga vraiment mulaité dans appelons mulaï mingité ezala un message moko important mais ezala peut-être me pousser pour na bopeto ya nzoto ya ba papa. Bien sûr, tolobi awa toza libala pe bopeto ya nzoto ya bopeto ya mwasi. Maintenant tolobela bopeto ya mwasi. Pourquoi pas tolobela bopeto ya mwasi tolobela pe bopeto ya mobali. Tolobela bopeto ya nzoto ya mutu nyonso. Tozolobela mingi awa mona mingi na otia ba vidéo awa nzola kisaba mama sokola nzoto na oboye mama entretenir Jessica na oboye mama bongisa boye mama sala boye mais au mona tango ba mama bazo sala ngo ba papa ezozala lekati côté ya ba papa ezosala ndenge wana te côté ya ba papa moi ba négligence eza ebele ba papa ebele baza na ba négligence côté ya kozwa soin penza lolenge sengeli ya banzoto na bango. Ce n'est pas vraiment bien ba papa nanga parce que moi si tant azana moi si azana mobali ne na ndako et surtout biso basi ya lelo tozozala tozoluka moi koyeba mingi ba mama lelo penza tuka na o féliciter ba mama lelo tozoluka moi koyeba mingi mais koyeba wana ezala te koyeba moko oyo ezokende omema biso na libulu ezala te koyeba moko oyo ezokende omema biso na mbeba luka oyeba ntango ozoluka oyeba ntango prêter matoi no mpo oyoka quelque part luka ozwa ya malamu kaka nde baloba ya malamu tozwa ya mabe tosani tobwaka. Alors ntango mwasi azozwa temps na ye ya koluka kodécouvrir ndenge nini nzoto ekoza parce que eza na basi ebele bakota mabala
azata mosusu orpheline ta mosusu akola penza na baboti te na mama te azwa tan te azwa mutu te oyo akoteya ye akolakisa ye ndenge nini akovanda na libala ndenge nini akozwa soin ya nzoto ndenge nini akosentreten de la même manière mpe na mibali ebele parce que soki totali même na biso na biso na culture na biso omona mingi bazwa temps ya kolakisa mwasi oyo azwi libaku wana en fait oyo azwi chance wana mais baoyo sikoyo bakutani nango te akoli ta mosusu orpheline papa te mama kulutu te mama leki te sika azali mpe moto ya koencadre lolenge esengeli aza te nzambe asungaka te asungi lobi asali nini azwi libala ntango mama wana ayoki neti mama abi azoloba bwe mama abi akomi kuna nini te mama abi eza nini titre eza nini mwasi bongisa nzoto mwasi zwa soin ya Jessica mwasi zala bopeto mwasi bongisa bizaleli mama na osala nini aoya azwi kiti avandi ayoka abénéficie nango mais sikoyo kote ya bapapa po culture na biso neza bongo mona ntango bazwaka temps ya kolakisa mwasi oyo azokeye libala bato baokeye libala balakisa mingi kaka mwasi omona bazwi kaka temps ya kote ya mwasi ntango ozokende libala bongisa bizaleli bongisa chambre bongisa ndako bongisa cuisine lambela mobali servir mobali bien na mbeto sala boye mais sikoyo mibali pourquoi pas bateya ape mibali pourquoi pas bateyaka mpe mibali mpe babongisa mibali mpe bazala soin parce que mobali ntango yo oza chef oyebi ke oza chef ya ndako donc cela veut dire exemple ya liboso ezowuta epai na yo ekita ntina se ezobanda kouta epai na yo baexemple wana ezobanda kouta epai na yo ezosala nini ezokita ntina se sikoyo soki yo papa oza exemplaire te kote bopeto oza te kote kosentritenir oza te eloko te estce ki chef na yo ezaka opesaka mbongo na ndako donc mpona mibali ebele c'est comme si ezalaka bongo déjà lokola bimaka akendaka koluka mbongo ntango aya ye akotisi provision akotisi mbongo to mpona ye esili ndenge wana le reste etali ye te oyo nyonso mwasi akutana o mpa na ye asupporte non ce n'est pas ça pourquoi mibali bino bokoka kosupporte salita basi te bokoma kopiblie basi na bareseau sociaux oki oluka bacamarade ya mwasi ya fami ya mwasi mpo opesela mwasi rapport ndenge aza solo ndenge azwa entretenir chambre bien te mbetu bien te eloko moko boye bien te bosala yango bwani mpo oyebi ke eza devoir na ye fo asala yango fo azala bongo mpo nga nasepela mpo yo mobali osepela sikoyo estce mwasi wana mpe aza na posa te ye mpe asepela na part na yo eza vice versa donc cela veut dire bopeto lelo toye kolobela ya bapapa mpe bamama baoyoka baoprete matoi aoki mama abi alobi bo ayoki ake asaleli azwi ya malamu asaleli aoki mama xy atei kuna ake azwi mpo mama abi ka moto ateya te na réseaux sociaux toza bamama ebele oyo tozoteya na réseaux sociaux mpona bien-être de la femme ayoki mpe na gauche ayoki mpe na droite azwi ya malamu asangisi asala nini ake asaleli mais sikoyo kote ya bapapa pourquoi pas ezozala leka kote ya bapapa pourquoi sikoyo bapapa bazozala négligent côté ya bapapa pourquoi bapapa bazotika basi basupporte bango et puis po toloba bango mpenza c'est comme si bapapa bazoimpose basi na salite na bango c'est comme si mibali bazoimpose mpenza mwasi azoimpose mpenza asupporte ye bongo ndenge aza bongo alors que bino mibali bosala yango te mpe osala yango te une fois que ozata na mwasi no na kati ya chambre na moment ya fete soko oyoki mwasi foko oloba mpe te oki oluka kuna kote okende kuti eza vérité bapapa oloba te oluka te mwasi ana bongisa otiki ye ndenge wana donc mpo yo okoki osupporte ye te mpo ye moko famille ye babongisa sikoyo pourquoi pas kote na yo video mo nasalaki awa mpona oloba na mama zala soin bongisa Jessica na yo évite bitiatia bibakabaka na Jessica salela biloko eza naturel oyo eza recommandé bagel intime eza na lakisaki saforel salela sokola nzoto na yo yeba konika nzoto na yo salela citron salela boye citron nalobaki bien ke bakotiaka te basokola yango libanda ou soit okoki kotia mwa quelque goutte ya jus ya citron na mai ebele ya kantine obeti na nzoto na explikaki nyonso wana mais bamama bareklame wi biso bongo sikoyo bapapa cela veut dire bapapa bino boosungama te cela veut dire papa bino besoin imposer ba maman na salité na bino to pe na solo na bino na oyo ezo indisposer bango or ce n'est pas bien
Ce n'est pas bien. Pour moi, si ce soit soit soin nzoto na ye, ami bongisa, à s'entretenir, à ça bien, c'est parce que tout d'abord ils apprennent à ngamo ko ngana beta toujours cédé. Tant que lo barake bongisa nzoto zala soué ko tia ka te ke na sala ngo pona mobali te. Sala na pona yo mo konam. Sala na pona yo moko po yo moko se sentir belle, on se sentir propre, on se sentir chic, on se sentir bon, on se sentir nyonso tuana. Après mobali peta ngo yo mona et ke bongo. Tu dois comprendre. Alors, si autant ou moins c'est ça, pourquoi pas ma papa? Pourquoi pas ma papa? Ba mi ba le bele bozo luka ko imposer basi ba ko imposer basi salité na bino solo na bino parce que ça mi ba le bele o ba mela ba cigarette. Amela cigarette afimaka. Cigarette on a déjà des années à na solo ceux qui ont meilleur il vandi tant aussi so mela o tika no ho te. Erozo fimo zo bimisa me mususu ekotaka erozo fimo zo bimisa mususu ekotaka ezotika lo na kati ya munoko soko silisi osani okangi munoko na yo alors tango okanga munoko na yo papa na ngai mingi pe na mona mobali osala ofima ngo après avoir kolia après avoir kolia comme par exemple oti olie lo kwa pondo limbondo oti olia pondo oti olia matembele oti olia biloko na biso wana nyonso toyebi yango ntango oti kolia biloko wana ozwi ofime solo wana ya biloko oti kolia na ya wana esangani apres wana po okie pembeni na mwasi obandi kobaka wa papa zata na mawa na mwana moninga zata na mawa na mwana moninga ko ozwi indispose mwasi basi mosusu omona mpo okoka te koloba te azosupporte yango azosupporte ezopese pasi ezoshoke ye mpona nini boye ça fait partie babiloko wana ça fait partie ya mwa bonheur ya libala ke moto moninga mpasi asantaka o kitoko ayo kosola kitoko ozala bien oyo indispose te mais soki ntango moto azozala indispose ere nyonso tu bongo azala na esengo ndeni nde omona mwasi akomi koevite yo vandi na gauche mwasi ake na droite bozosola mwasi atie mone motu bazorépondre tout d'abord eza manka eza sina ya impolitesse mais sikoyo soki moto azosala yango mpo azokokosupporte solo wana te yango wana tolobaka na bacouple il faut beaucoup dialoguer il faut beaucoup partager ntango boza na kati ya couple bino partage na bino na dialogue na bino ezalaka soki koswana te soki koloba makambo ezanga ntina mais makambo oyo eza important oyo ezosunga vie de couple na bino mpe na être nzoto na bino bolingaka koevite kolobela yango te ce n'est pas bien ce n'est pas bien donc papa ntango oyebiki omelaka cigarette papa oza na ndako bosaka régulièrement des fois brosser ata na journée soki nga alobaka ata 3 fois soki oyebiki oliaki ti ere moko boyo moko senti obrose afo ke otia motu na yo na mbeto papa brosser bamibali ebele basi bareklame mibali ebele monoko solo mapeka solo eza mibali ebele bayeba même pas korase sa mapeka na bango mpona kozwaka ya big gilet okorase sa mapeka papa rase sa mapeka mpo bapona mibali ebele mona soki ekoli ekomaka na makasi ekomaka mpenza makasi osentir yango ke ko makasi parce que bantikor ya nzoto ya mwasi na ya mobali eza ndenge moko te mwasi akozala na bapoile na ye asa mapeka mais osentir yango ndenge mosusu ke na ya mobali soki ekomi ebele papa azala na bitidi ya kozwa big gilet na grasaka sa mapeka yo bikisa mapeka bapoile ebele etondi olekisa mpe linyuka kuna konika lolenge esengeli te osalelaka mpe citron te osalelaka mpe stiki te eloko te omonaka yo wana obetima epapa po ozwi parfum elongolaka solo ya nzoto ya nini te nzoto soki eza solo ya mabe wana elongolaka na parfum te au contraire ekutu solo soki eza makasi ndenge wana obakisi na parfum lisusu esala su dega makasi esala su dega makasi pour parfum pe kokota na nzoto direct boye te batiaka yango juste likolo na bilamba bien sûr mais nzoto na yo soki osali eloko eza naturel eza citron soki oza mpe na stiki na yo otie soki oyo obakisa parfum ya pas de souci ya pas de problème mais ntango yo ozotika bapoile na yo mibali banzoto na bino babutoki ya nzoto na bino na solo ya nzoto na bino ezaka ndenge moko na ya mwasi te bien sûr eza na basi mosusu salite oyo edeborda oyoka ye soki aobimisa solo ya nzoto okanisi mwana mobali mais ya bana mibali majorité bana mibali ezalaka toujours différent sikoyo oyoka solo moko boye neti ya ntaba oyoka solo moko boye neti ya eloko moko boye solo moko boye donc ozokomprendre solo yango te sikoyo solo wana soki motu oyo oza na ye asupporte yango pourquoi papa pour yo supporter salita mwasi te
osupporte te ozala mwasi na ona fete osentir mwasi ana nzoto na ye eza ya kofungwama eza ya kobeba osupporte te okarese mwasi wana oyo kasola monoko na ye okosupporte te okosupporte te okosupporte te okosupporte te siko mwasi oyo ozane pourquoi yo impose asupporte solo na yo eza gentil te eza gentil te même bapoil ya nsima bamibali ebele bakataka bapoil ya nsima te oyo bake bapoil ya nsima ntango ya liboso ebotaka ya nsima mpe ezalaka na nzela nsima na nzela nsima na nzela fese bapoil ebele ebotaka kuna surtout pa mibali ebotaka ebele sikoyo soki ozokata yango tozotika yango oza deja na baage moko boye deja okoma daa moto ya basuki ya pembe imagine ke suki ya pembe na mandefu suki ya pembe awa suki ya pembe na nsima papa eza gentil te basuki ya pembe ebele bongo epuis ya nsima wana mpe soki ebotaka mpena ebele mingi te me mingi ekomaka molai so ekomi molai wana esali pembe ekozala wana edodi ntango mosusu 5-6 nayebi te evandi na solo ya molunge yango na ngai nalobaki ke saforel oyo eza kaka mpona bamama te meme bino bapapa okosalela yango eza gel intime okosalela yango mpona kosalela na nsima na yo eza gel intime eya na conséquence te eza gel intime okosalela saforel okosalela n'importe quel gel intime oyo osepela nango okutana nango donc ce qui est sûr eza kaka mpona bamama te gel intime eza kaka mpona bamama te donc mobali mpe fosalela yango okoki kosalela yango mpo oza mobali ozolata boxer na yo sous culotte na yo plus de 4-3-5 jours papa plus de 5 jours 4 jours 3 jours olata kaka boxer moko wana déjà entre nous toyebi déjà mobali ntango asala petit besoin na ye façon nini asalela yango soki bamatanga wana ezotikala wana plus de 4 jours 5 jours 3 jours après likolo nango mpe ntango mosusu osali grand besoin osukolaka lolenge esengeli te mpo bamama ebele basi bayebi tosi toteyi bamama plusieurs fois bamama ebele basi bayebi ke soki asali grand besoin na ye après avoir kosala yango il faut asokola na mai nde tobake topesa bandeko na biso bamusulman raison il faut asokola na mai mais sikoyo mibali ebele bwana négligence kote wana mpona bino boyebi ke papier hygiénique etikalaka mpona mobali oui osala no papier hygiénique longola mais après papa après parce que même soki osali papier hygiénique otiki bongo okotambola te otamboli ya quelques mètres pamba oyoka mokusa elikolo nango so na nsima na bapoil ezali esali plus 1 et 2 ans 3 ans okata yango te ekosala mokusa obandi kokwanza ozala leste donc papa tobongisa bamibali ebele mpe makolo na bango solo ntango olongoli basapato na papa so oyebi ke mosala osalaka mosala mo olataka basapato ya kilo ya makasi nayebi ke biso bato oza na baerope na bapoto kuna bamisala mingi esenga babuti na ere bamalili etu alors soki basapato baketchi nini na babuti na yo oye nango papa na nga eza na solo oyebi ke makolo olati mingi esali solo ya molunge tiango mwa place moko boye oyo ekondispose ndako te oyo ekondispose bato te oyo ekondispose te bamama toteya bango babongisa ndako bazala swe bazala boye mais papa ntango yo mpo oyebi ke oza motu oza mobali oza motu oyo mpe fo ozala swe mpo sunga mpe mwasi na yo il faut biloko mosusu yo moko ozala responsable nango il faut yo moko ozala mpenza responsable yo moko oyebi ke eloko oyo na otikelaka mwasi asala te nga moko mpe na koosala yango c'est une façon aussi d'aider ta femme na batache mosusu na kati ya ndako oyeka basapato nde eza na solo papa bimisa banini ya kati bafongola tiango wana eleka mopepe oyebi ke na ntongo lisusu olata yango tiango place moko boye eleka mopepe mpo ntango yo ye sapato no eza solo suki loti no olati deja yango wana oyaki nango wana jour wana ezalaki da 5e jour eza dana basolo na kati ntango mosusu kuna mosala oliaki omeli mpe mwa de cigarette moko na yo papa obimaki mpe na ntongo mosusu osokola bien te malili obia kowelela soki nini obetika pampapa poke oye wana mpe mapeka mpe eza solo siko nyonso wana mwana moto asiporte kaka mpo aza mwasi mpo andima ekobala yo mpo balobi femme soyez soumise oui aza soumise aza swe
asala befort mais papa yo posa être humain yo posa mutu yo posa na part ya responsabilité na nzoto oyo nzambe apesa yo oza na part ya responsabilité donc bongisa zala souhait bapapa botika koyota basuki loti na bino plus de 3 4 5 jours une semaine botika kodispose bamama na monoko solo papa fo kobrosaka mobali comme moi ça ça mutu oyo fa brosser 2 fois par jour et puis brosse à dents na ofait ça la maximum 2 mois au changer yango bapoano ya sa mapeka kotika ngo te koma lokwa ntaba na solo moko boye ya koindispose même ya se ya katikati ya makolo papa kataka sokolaka na saforel eza gel intime ezokipe te mwasi mobali te salela yango na intimité na yo na nsima sokola longola basolo salela citron papa mpo na se ya mapeka na yo c'est vraiment important c'est vraiment important ntango mwasi yo moko oza no eza consciente ke mwasi nanga azaka soin ntango mosusu obetelaki mpe tolo obetelaki mpe mwa bapiblicité osalelaki mpe baninga na yo na baentourage et tout mais siko conscience na yo moko oyebi ke nga nde ere moko mpenza kote wana nakokaka te okoka te ndeni papa mpo okendaka na intimité na mwana bato chaque jour boza na intimité na mwasi na ntango ekomi ntango ya kokarese motu na monoko akimisaka monoko ubia awumisaka te ubia atia monoko mopanzi moto akosala même feti na elengi te na sentiment te na posa te akoma osala ngo sikoyo kaka lokwa yo oyaki baosalaka osepela okita okende otikanga seigneur azala bongo asupporte sola mopepe ke sola nzoto na yo mobali oyo obali ye eza kitoko te mpo wana bana mibali ntango oboti bana mibali yebake bana mibali baolanda exemple na yo mpo bana mibali mingi majorité balandaka baexemple ya bapapa donc message ya lelo ezalaki mpona bapapa mpona bopeto ya bapapa bapapa tobongisa tozala bopeto toevite basolo toevite koindispose mwasi na yo zala soin mpo bato mibale ntongo baza na kati ya intimité na bon même si kaka mpona intimité te tolobelaka teke mpona intimité ezala soin mpona intimité non kozala kaka soin mpona yo déjà présentation ntongo bato baomono olumba solo ya kitoko oza bien c'est très bien eza nango déjà honneur mpona yo moko lokumu mpona yo moko esengo mpona yo moko et après bato mosusu eya nsima siko ntango yo oza kose néglige ere nyonso ezosunga te en tout cas nzambe apambola biso j'espère que bapapa bakozwa message na bango ekobota mbuma mpe osala misala kati na bapapa donc nga nasengi biso kaka tosabone tolike tokommente et tokutani prochainement mpona numéro ya sika bye bye merci beaucoup.